Perfectionné Risque sonore makambo toboya kilobi et comment autoriser Risque comment lisume koma nango perfectionné Risque sonore makambo toboya kilobi et comment autoriser Risque comment kobangolaka motema ye bato bakoma sekoluka oya lipango yesu yakanda yo vrema bato bakoma sekoluka oya lipango yesu yakayaya mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombola bango nzambe besanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi ekomi opesa moto bisango nifo bapesa yo ngombo tokomisi beklesi lokola bandepuse privio ya biso yango nzambe alobi tozongala kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec ennemi une sagesse avec un ennemi frère tokoma kotrahi sans kotala nsima o yesu oyo yesu zonga na yo bato bakoma sekoluka babolie yesu yakayaya ya yesu yakana yo bato bakoma sekoluka lipambole lipambole yesu yakayaya les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. tala biso bato toboyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisie totika hipokrisie tala biso bato toboyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisie totika hipokrisie
balingi biloko Bonjour, bonsoir, chers internautes. Bande Konyo Sobalandi, émission Nabiso et 3 Production TV et Bomoni, Awatoza Bongo na Kingantoko, Awatoza Bongo na Kingantoko na Rokad Nabiso ya Kingantoko, Bomoni, Lolenge Misale zo Salama, Abazo Sala Pont. Pont bozomo na oba socle bazotonga ba socle moko déjà yango etelemi misusu mibale yango wana déjà oya nesili o bazobakisa misusu yango wana kuna likolo bazotonga ba socle donc veut dire ra ezali awa bazotonga ngo likolo ra ya ba train banda koleka na se ya pont et likolo boye mituka ezoleka voilà awa toza bongo na Kingantoko bana Kingantoko tout bana monga fula tout pesi bino bambote ebele partout bozolanda biso et voilà bomoni socle ndenge bazo tia ba socle bazo soudé donc voilà bazo soudé on a ba barre de fer à minene donc bazo soudé en vraiment donc bomoni ndenge bazo tonga ba socle pour que esimba pont donc ba socle oyo yango nde esimba pont donc ce qui pont eza makasi ezala à travers ya ba socle donc awa toza bongo na Kingantoko et babone na biso belé bazana mapangu koto na Kingantoko bomoni Kingantoko ndenge ezotongama bomoni ndenge bazotonga ba pont donc voilà Kingantoko yango bomoni bazotonga ba pont donc ba socle yango donc pont ya munene ezobanda banda kuna eyeboye pour que bakimi mai et pour que rail pezali wana train ko bana oleka na se ya pont et likolo boye bomoni et mituka ezoleka donc rocade na biso ezokende boye donc rocade na biso ezokende boye donc ezokende boye ti Grand Hôtel onde tozawa na sima mukongo na ngande ndenge ezokende boye rocade pont ezokende boye ti na Grand Hôtel na route nationale numéro 1 na échangeur place to l'accès qui vient na fa passer na échangeur liboso na ngande boye tozokende sikoyo Mangala tokende siko Mangala et donc voilà donc to bandi banda awa tokende Mangala donc voilà bande ko tout boza wana bozala wana toujours bozala coacher toujours branché bana poto bana Paris bana mokili mobimba bana États-Unis bana Europe Kingantoko na bino yango yo lukaka osomba na Kingantoko yango yo pozala déjà awa na lupangu na Kingantoko yango papa na biso Ricky Bazika papa na biso Ricky Bazika et na maman na biso Angèle Dondo depuis Londres bango pe koto Kingantoko pe eza pe koto ba pe papa na biso Ricky et awa ba osala nini ba buka et voilà et ba buka OK ba buka ngo OK ba buka ngo voilà o ba refaire ngo ba refaire ngo ça on y va salaire simbite ba buka ngo voilà tout le monde va sortir wana bazo bukango to éviter pourquoi bazo bukelango voilà merci beaucoup nabino batutu botala biso merci partout vous êtes dans le monde bolela biso bolingaka ngai présentateur nabino journaliste nabino ya balabala biso bakolo balabala journaliste nabino ya balabala mokonzi ya balabala papa sono bakadi akuba ngaye yo mokonzi ya balabala balobi équipe nationale ya balabala balobi biso mission balabala bakolo balabala donc voilà j'espère que awande beaucoup monde en vraiment bien ndenge zaleli merci ingénieur Augustin Kaninda le muluba le plus civilisé du monde voilà bandeko chers internautes et bomoni rocade yango donc bomoni et pont bazotonga yango donc tozana 3 cercles nazomona awa na moni ba cheki pe déjà cercle mais na moni ba buki yango na éviter pourquoi et to éviter ceux qui va commettre erreur ou comment to éviter bango baza ba expert na misala na bango batangeli yango ba yeba mbosala donc to moni awa ba cheki ba cercle ba couler déjà mais ba buki yango éviter pourquoi bazo buka yango una bomoni cercle na biso wana to tiki à peine bazo kanga ba barre de fer so basisi ba couler yango
mais oyo elandi wana deya bakule ndambu déjà la moitié tikali babakisa susu ndambu mais oyo elandi kuna esili bafiniki yango kutu déjà bachasse donc oyo elandi kuna socle déjà si esili oyo eza likolo kuna bazotimola donc oyo eza likolo kuna bazotimola donc socle oyo likolo kuna yango nene rail donc à partir ya première socle deuxième troisième donc rail aza na troisième na katikati ya troisième wana na quatrième oyo aza likolo kuna mpasi bomona banje wana etolemi wana bazotia basocle na po rail na biso yango wana rail na biso yango wana bomona donc rail akobanda koleka na se ya pont donc rail donc train donc rail aoleka na se ya pont train soki eyeba noleka na se ya pont yango moni bazotonga basocle. Voilà, merci beaucoup chers internautes oyo bomoni baferme oyo bomoni baferme ya Kingantoko bayebi Kingantoko nyonso oyo ezali mabele ya Kingantoko bomoni batu lolenge bazo bongisa bamapangu na bango bomoni batu kuna bazolandela baterrain na bango bamapangu kuna te tongami awa toza bongo na Kingantoko. Merci bino batu tu botala biso bino batu bozana ba espace na Kingantoko awa topesi bino bambote belé. Voilà bomoni rocade na biso yango place batie signe donc nzela na biso yango au place batie signe rocade na biso yango donc misala ezosalama bozomona ngomba ezali awa tozomataka toujours ngomba. Merci bonjour na bino baenyonso bozotala biso merci na nzambe oyo apesi ngai na yo pema totambola lisusu boye yo po otala ngai partout ozali na monde topesi yo mbote. Merci na bacongolais na bacongolaise nyonso boza libanda mboka diaspora congolaise nyonso topesi bino bambote ebele matondi ya mingi bipai nyonso bozoi bozotala biso yo muto olingo benga biso olingo kota contact na Papa Sano olingo kota contact na 3 Exa Production TV olingo soutenir biso olingi oya na comme partenaire na biso olingi oya o soutenir partenaire oya o sponsoriser biso na émission o tozo sala ya makasi pona kolakisa bino e benga biso contacter biso produit nyonso za nango besoin elingi olingi ezwa visibilité benga biso numéro na biso ezali wana je dis bien produit nyonso o za nango besoin olingi ezwa visibilité benga biso numéro na biso ezali wana et aux agences tout oyo monique eloko nanga oyo entreprise nanga oyo produit nanga oyo et kota promotion basela ngo promotion na 3 Exa Production TV à la flat hotel na yo benga biso tozana ngo besoin makasi pona ko soutenir et ba initiative oyo pe misala oyo tozali ko sala. Voilà, merci tozokoba toza toujours na Kingantoko bozomona lolenge bazobongisa et bozomona awa bapesi biso déjà image ya mire à soutènement. Voilà, déjà image ya mire à soutènement mais rocade na biso ndire azali nzinga awa yeyo oyo akende boy boy da rocade na biso yeyo da rocade na biso mayeyo akende boy te ma akende boy po point yeyo azali. Voilà, merci beaucoup. Nabino batutu bota la biso, merci. Nabino batutu bolanda biso, voilà. Tozo koba toujours, tozo continuer. Et merci. Naba union sope balinga biso, ba pesa biso confiance. Bino ba bobenga ka biso, bino ba batu bo commentaka. Et je dis bien naba o tu ba yokaka mbela na ngai na lobi. Tchelanga commentaire na émission oya Kingantoko. Hein? Surtout sur ozana espace na Kingantoko awa. Ozana concession, ozana terrain na yo ozana lupangu na yo tonga ozana chantier awa na Kingantoko olingi pe ba visiter yango à travers 3 Exa Production TV benga biso numéro na biso ezali toujours affiché wana et toko yamba yo toko solola et tchala biso pe commentaire ozolanda émission oya Kingantoko depuis quel pays et ozolanda biso depuis quel pays ozolanda biso depuis quelle ville quelle province et quel continent et du moins plus que beaucoup mingi nazalaka na besoin ya ba ville nazalaka na besoin ya ba ville na ba province bisiko ozali tolukaka surtout ba kombo ba ville wana oyo yokanaka te na minoko ba congolais mais yo congolais ozali o bolanda biso partout na yebi ke
3 elandamaka partout dans le monde. Et tosengi bino botiki la biso commentaire, tout le monde a vraiment qui bozolanda biso partout et vous êtes tous les Congolais partout dans le monde. Topesi bino bambote et belé botiki la biso commentaire, bozolanda biso depuis et wapi. Et vraiment awa nyonso toza toujours na Kingantoko. Voilà, awa na Kingantoko et pourquoi pas topesa mbote na baya biso, hein, Pasteur Olivier Tabala, voilà, Pasteur Olivier Tabala, Église du Christ, charismatique, prospère, dans Londres. Voilà, Topesio Bambote et Pasteur Nabiso Olivier et Tabala, Église du Christ et charismatique, prospère na Londres. Topesio Bambote azolanda biso, pourquoi pas na papa Nabiso Joachim et Yelenge na États-Unis. Joachim Yelenge papa Nabiso et na États-Unis. Topesio Bambote et belé. Voilà, chers internautes, place oyo et nazotia vraiment frère et la fois passée première émission Nabiso awana Kingantoko to laksanga bino obomo na weza mai. Voilà, merci d'abord na ingénieur et merci na ba chinois au bazo salawa na ba ingénieur chinois et pourquoi pas merci na ba congolais au ba pesa bango maboko. Chers internautes, abomo na eza mai. Donc eza mai. Donc mai yango eza na se batongi collecteur ya munene awa. Dao bozomona la fois passée to lekaka ezalaka mai awa na Kingantoko, mais na makasi na bango na mayele na bango tala ndenge batomboli yango bazwi batie collecte batongi collecteur na se, donc mai akomi koleka na se dikolo batongi makadam basali nzela. Voilà, merci na ingénieur chinois, merci na misala bozo sela biso bana mboka, merci pe na bana mboka ba congolais bozo pesa ba ndeko na biso ba chinois ba ingénieur maboko, vraiment bravo à vous. Tozo tonga mboka biso tout ensemble biso pe o tozo sala oyo tozo tonga kaka pe mboka. Donc voilà, et merci bomoni awa tala plainte kitoko boye et bimisi biso image kitoko, donc rocade na biso ya ngoyo. Voilà donc et nebo mun Noël sabino awa et tozaka toujours na Kingantoko na monga fula tozaka toujours na Kingantoko na monga fula bomoni ndenge misala eza ko évoluer rocade na biso yangoyo et bimi na poisa rocade na biso et monani et je vous dis chers internautes awa ezalaki vraiment esika moko mai ezalaki awa la fois passée to lekaka awa et to baluka ya ko baluka bodonzele ezalaki faut kite do awa babwaki ba mabanga ba mwelo ya minene na se to tikaka bango na étape bazo bwaka ba mwelo bazo bwaka ba mwelo ya minene bakundi et puis basali collecteur ya minene yango ne elekisi mai, donc mai eleki na collecteur ya munene ali awa nzela eleki. Voilà, bozomona awa donc mai yango yo et mai yango bomoni collecteur ndenge bazo tonga collecteur, donc mai yango yo ndenge bazo tonga collecteur, mai yango yo ndenge bazo tonga collecteur, donc bomoni donc voilà bomoni collecteur yango donc ndenge batongi donc oyo ebimina C, donc ebimina C babwaki mabele likolo ezipi yango, donc mai yango yo donc collecteur bomoni nde batongi collecteur do batongi onde bo. Donc voilà, donc TV za radio te biso to laksaka nyonso en détail. Donc voilà ezalaki bo, donc e bandaki première couche nango bozomona ba mabanga wana babwaki ba mwelo wana nde ezalaki ndenge wana, donc nde batongi collecteur après batie mabele et puis bazipi yango pour que mai et leka ndenge moko pe na elwana, donc bomoni ba
travailleurs bazosala misala. Voilà, merci na papa na biso Emile Mweni et depuis Manchester City et papa na biso Emile Mweni depuis Manchester City. Pourquoi pas na papa Paul Mafuta et papa na biso Paul Mafuta et depuis Hollande. Depuis Bambote papa Paul Mafuta depuis Hollande et pourquoi pas et na papa na biso Guy Kalamabi Aboma Soda et na mama Bijou Mabuta et depuis Irlande et topesi yo pe Bambote belé. Pourquoi pas na papa na biso Guy Mayala, papa na biso Guy Mayala et na maman na biso Marie-Louise et depuis Paris, topesi binope ba mbote ebele. Agostino Louvangadio et na mama Kati et Louvangadio na kati à Paris, topesi binope ba mbote ebele. Pourquoi pas na papa na biso Ricky Bazika, hein, papa na biso Ricky Bazika na mama na biso Angèle Dondo et depuis Londres et topesi ba mbote papa Kingantoko yango ya papa Ricky et omoni Kingantoko depuis to yaki na pont si toyeboye Kingantoko yango donc komoni Kingantoko depuis toyaki na pont ti tomati boye tozo tambola na biso kaka balabala bitambola toujours ndenge ka to mesana. Voilà bozomona na se bozomona et voilà donc tala espace oyo ndenge ekomeli. Donc voilà rocade na biso yango ekei place batie basigne wana rocade na biso yango oyo ekendeli place batie basigne. Donc onyoso oyo mabele ya Kingantoko, donc onyoso oyo mabele ya Kingantoko ba ferme za na bakati oyo nyonso bozomona ba concession ya batu ba mapango ya batu. Donc voilà, toujours na Kingantoko tozo continuer toujours émission na biso. Voilà na bino batu tout bozota la biso balobi lelo eza vraiment tellement koyinda et vraiment awa toze belé et ya koyinda papa na biso Joachim et Yelenge et na États-Unis topesi ba mbote Joachim Yelenge et depuis États-Unis papa na biso topesi ba mbote et boza tellement belé bovandi wana TV moko batebele balobi awane bozomona ndenge kisasa ezotongama awana 3 Exa Production TV. Papa na biso pasteur Olivier Tabala, papa na biso pasteur Olivier Tabala, Église du Christ charismatique prospère na Londres. Voilà, topesi yo bambote. Voilà, rocade na biso yango yo bomoni ndenge ba tracé ba pesi biso déjà forme ba otonga ba caniveau ba pesi biso déjà forme ya caniveau et kuna pe caniveau. Donc rocade na biso yango. Voilà, bomoni ndenge pesi de rocade na biso yango banda ko na tout bomona wana et ndire ekokende. Et voilà, ekende. Voilà. Wawa. Rocade à l'équibongo. Donc voilà. Et bandaku. Oza mpandi. Si ba tracé déjà. Nzela déjà. Voilà. Merci. On a bomona kuna mitendi. Bomona mitendi. Ba au revoir ba Congo. Donc wana nyoso bomona kuna likolo mitendi. Bandaku wana tout. Bozomona wana nyoso. Ezana mitendi. Bandaku wana tout ezana mitendi. Voilà. Tozo continuer to kende ti mangala. Voilà. Merci Nabino Batou Botala Biso partout et Nabo Santé et ko saluer notre maman Nabiso et maman Marie Chérie Moulanga, mère à petit, mère à Bogisto. Maman Nabiso Marie Moulanga, chérie, maman chérie Marie Moulanga, mère à petit. Maman Augusto, maman la baby, maman la Dido, maman la D-Live, baby famille, Kanindanyon sort depuis résidence Bozali et te pesibino bambo tebele ya mingi et pourquoi pas na ba nyonso bota la biso bolingaka te to cité me bolandaka biso bino ba nyonso pe bobengaka biso te et bolela biso bo sepelaka na émission oyo te pesibino bambo tebele. Voilà, awa toza toujours na Kingantoko tomoni caniveau na biso awa esukeli awa donc ezokita boye donc caniveau ezokita boye ezokende tina pont donc ezokita donc ba caniveau euti boye euti mangala euti pardon ya béton donc ma caniveau ba caniveau oyo
eza ya brique te, eza ya béton. Donc basalango un système à béton pour que umela seko na seko. Donc bakaniveau euti mangala ezoya ezokoma ti awa na Kingantoko. Voilà, merci chers internautes. Tozo continuer pour nous relaxer. Nous avons tout bazamba zamba nyonso oyo. Congo eza munene, Congo eza munene, Congo eza munene. Babele na biso ya Congo eza tellement munene ya kosakana te. Donc voilà, bozomona lolenge Congo la biso eza vraiment munene makasi. Donc c'est ça. Voilà, merci et merci Nabinotou et bozota la biso voilà. Alors bozomona baka niveau déjà et tongami et voilà déjà baka niveau déjà. OK. Baka niveau na biso déjà et telemi. Voilà, tout ça toujours na Kingantoko, toujours kende mangala. Donc merci na ba politicien tout bozolanda biso, merci et na ba politicien tout bazota la biso et surtout bazana na République démocratique du Congo et partout bazolanda biso bazotala biso et topesi bino bambote ebele et tolela bino tellement ya trop. On est ensemble toujours awa na mangala. Merci Nabino tout, merci et na papa Freddy Kalidja. Papa Freddy Kalidja depuis et na Allemagne. To pesi pe bambote belé, molande moné na vandu na pona Rolanda biso papa Freddy Kalidja et pourquoi pas na pesa mbote na Selele Nzembe la bakolo garde miding na place Mbara na Bruxelles wana moninga ya Judikaeli Pumbu J3 de Bruxelles na pesi bino bambote ebele et pourquoi pas et boza tellement belé bovandi wana bozolanda biso TV moko bato ebele bozotala kisasa na bino bozotala Congo na bino. Voilà, tala Congo za munene o tomoni ba état ba maziba eza ya mutu eza privé ba sécuriser yango bien donc to éviter ezali ya nani donc ba maziba ba état bambisi bana na kati wana donc ozomona concession bambila donc tomoni concession eza concession bambila ezali concession ya moto donc ozomona baloni bambila banzeta mbila ezali concession ya moto. Voilà bozomona caniveau eza ya béton donc caniveau oyo eza ya béton eza ya brique te ba bétonner yango vraiment et na système ya ko bétonner ba tie vraiment mabanga et ciment zelo ba bétonner yango donc voilà et au nyonso toza awa na mabele ya Kingantoko bozomona awa bapesi biso déjà image ya mur ya soutènement donc awa nyonso et tokomi awa bomoni caniveau nyonso et tongami donc awa déjà caniveau esili etikali baba na koboka mabanga mais liboso na nga pe nazomona déjà mabanga yangwana ezoya et mabanga ezoya. Et donc merci Nabino Tibote la biso na el sous ko rappeler bino et na sous ko yebisa bino bandeko nyonso oyo bozota la biso famille na biso libota na biso ya 3 Exa Production TV et ba papa na biso ba maman na biso bolandaka biso o bozalaka na biso en communication o bozalaka na biso de près et ba kolo émission oyo ba kolo chaîne oyo ko yebisa bino ke équipe na bino tozokende nkamba kokende ko découvrir nzela ya nkamba ndenge bazotia yango makadam de kilomètres na nzela ya nkamba bo nzela ya nkamba toyebi biso tout nzela ya nkamba o biso tout toyebi et depuis kala et depuis époque ya papa na biso Dialungana papa na biso Charles et nzela on est en nkamba ezali nzela oyo et commettra pe barside belé ba histoire belé va biso to botama boyebi mais aujourd'hui lolo na makasi ya papa Félix Tshisekedi Tshilombo na papa na biso père spirituel na biso et papa Simon Kimbangu et ba zumokano ba kotisa yango makadam.
bapesa yo mobu tokomisi beklise lokola bandeprise privio ya biso yango nzambe alobi tozonga na kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi, une sagesse avec un ennemi frère. Tokoma kotrahi sans kotala nsima o yesu oyo yesu zonga na yo oluka babolie ya yesu yaka na yo. Awa tozokende sikoyo vers village Mangala. Donc tozotika déjà Kingantoko malembe tozokoma na ba frontière tozokende kotika Kingantoko tozokende sikoyo vers Mangala. Donc bandeko to botala biso bolanda biso babone na biso surtout na babone na biso surtout na ba fanatique na biso ba fidèle na biso oyo botala ka chaîne oyo bovanda ka wana liboso betando na bino pona kotala chaîne oyo botala ndenge kisasa ezotonga makongo na bino ezobonga bino ba botikango bokenda mikolo ebele toye liboso na bino kosenga bino lisungi tosengi na biso lisungi na mokili mobimba te mais tosengi lisungi na ba oyo balandaka biso batalaka biso numéro na biso ezali wana tia contribution na yo contribuer et na nzela oyo tozosala parce que nzela eza molai tozokende nkamba donc nzela eza molai tokobanda toza na baséjour na mbanzangu tolongwe toke nkamba tolongwe tobimi toye tokokita kisantu totourne tolakisi bino bajardin botanique donc tournage eza tellement molai et tozokita Congo central tokolakisa bino bapéage donc tournage eza tellement molai à travers cette émission. Alors toye liboso na bino toye kosenga bino lisungi toye kosenga bino aide na oto koki benga biso contribution na nga yango surtout c'était ya mingi na communauté 3 Exa Production TV ba papa na biso tout auto dédicace ba papa na biso tout auto tangaka ba papa na biso tout auto sololaka auto benganaka vraiment kotika likambo te attaque et toyebi mokili makambo ezangaka te mais kombo na yo kota na liste oyo masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato toiko sanzambe kala biso bato asumubeleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika hipokrisie bosameme tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azana raison. Merci beaucoup, cher internaute. Tozokoba, tozokende toujours vers Mangala. Nous na uti koloba wana tozozela vraiment soutien na bino na bayo totangi pe misusu pe tokotanga. Voilà, constat fait awa na nzela na biso totambola. Omoni rocade na biso
ya Kingantoko ndenge tolakisi bino pont baotonga na Kingantoko wana ndenge tolakisa bino bomoni ndenge tozoya tokende vers Mangala constat tosali bandako mpe ebandi kotongama donc bandako mpe ebandi kotongama ndenge nayebisaki bino la fois passé ke route oyo ezomema vraiment développement na ndenge ya kosakana te bozomona awa nyonso ezalaka babilanga mais bakolo espace oyo batikelaka bato basala babilanga baye korécupérer baespace na bango bakomi soko kotonga yango donc koto tu mikolo ekoya bato babilanga bakozala te ekomi bandako da bilanga ekomaka na kati ya lupango donc oyo nyonso bozomona baespace ya bato bozomona awa nyonso bazotonga bato bazotia bangare bazotia bamise en valeur donc voilà bozomona ndenge baotonga donc c'est-à-dire évolution ezokota malembe évolution mezokota développement ezokota kuna tu bomoni bazikisi batumbi plutôt donc bozomona kuna nyonso batumbi donc bakolo baparcelle bakolo baterrain nde bazoya kobongisa bamapangu na bango yo mpo oza na lupangu na yo koto oza na terrain na yo moko osomba koto na Kingantoko otika yango oyebaka évolution nango te landela yango c'est l'état ere yango oyo mpo noki te mikolo ekoya oyeba esi batonga ekokoma makambo ya justice makambo ya parquet donc voilà c'est le temps tinda bato batalela yo c'est le temps tinda bato balandela yo yango déjà donc koto oyo makambo eza koévolue bandako tala bandako ndenge ezotongama donc bandako donc ezoya kala mingi te Kingantoko azosangana na mitendi ndenge kala mingi te Kingantoko na mitendi baosangana donc mikolo koya komona ma Kingantoko na mitendi basangani donc voilà koto oyo tomoni babwaki deya mabanga nde nayebisaki bino deya depuis na se mabanga qu'à niveau déjà c'est bon koto etikali kaka basopa mai et puis batie makadam batie goudron et bon bakotia babordire donc voilà tozokoba toujours na misala na biso tozokoba toujours na balabala biso bakolo balabala tozokoba toujours na balabala donc voilà merci tozokoba tozokende et merci na bana Paris bino bato bolanda biso boza na Paris topesi bino bambote ebele bamama nyonso ya Paris na bapapa nyonso ya Paris topesi bino bambote bino bato mpe boza na Bruxelles topesi bino bambote boza na Belgique bambote ya mingi bozolanda biso yo mpe mutu osepeli na koto oyo osepeli na milieu oyo benga biso tokosolola tokolokalize yo et puis tokosalela yo masolo comme il faut et ndenge ka ezalaka na cadre ya indusa mpe ya idéologie merci na bao mpe baopesa biso confiance na baproblème na bango to na babosenga ya baproblème baza nango surtout mingi bato oyo baza na besoin ya baterrain bato baza na besoin ya baconcession oyo bazopesa biso confiance biso mpe topesa bino confiance pk 2 km seke banda ti Kingantoko ti pont 2 km. Voilà. Merci na bao mpe baopesa biso
confiance bazobenga biso mpona babesoin na bango bana besoin baterrain bamapango bisika tout tozoleka na barocade tout et voilà et merci na bino et tozocontinue toujours et soki obengi biso oza na besoin eloko et ndenge ezalaka toujours biso mpe tokotia yo maboko et puis okozwa yango biso toprivilégiaka mingi baabone na biso ya 3 Exact Production TV biso totambolaka na bosembo pembe et maboko pembe motema pembe devise na biso ya biso ya biso ya biso te ya biso te donc ya yo etikalaka ya yo ya biso mpe etikalaka ya biso donc jamais toenvia toyebi ndenge basalaka bato mabe te toyebi ndenge baeskrokaka bato te poko tozwili mbongo na yo toyebi te ozwili yango ndenge nini voilà ya mosusu na koboma vi na nga mpona $10,000 $15,000 $5,000 $7,000 $4,000 voilà donc c'est que motu ezosala bien te voilà donc merci na baoyo bazo contacte biso et contacte biso ezala sérieux batransport na yo anje otili biso batransport na yo anje tosali yo badémarche na yo tu makambo tu ndenge bato mosusu bazo contacte biso mpe baozwa baespace na bango donc voilà et donc ndenge kaka tooloba toujours voilà bomona toujours Kinga Ntoko donc tokoma so tokiti awa tokoma okota deya Mangala donc toa deya na bafrontière déjà ya Kinga Ntoko na Mangala village Mangala et donc voilà deya toa deya na bafrontière déjà toa deya na bafrontière ya Kinga Ntoko na Mangala mais constat fait koto yo baka niveau nano ye koto te mais ba mibwakeli déjà mabanga voilà baka niveau voilà et suki awa voilà ce qui a ezaki retard pour la roboma nini érosion oyo donc voilà donc baka niveau yango yo liboso et pas qui me ngai Docteur Jean-Marc Ntita Kalonji, centre les experts. Olingo zoba traitement ya bien, ba soins médicaux ya bien, oza awa na ville ya Kinshasa, mema famille, mema bana, kimambango na lombango et na centre les experts na commune ya Bandalungwa wana et na avenue Toya référence station Bambole okokutana na monganga monene docteur Jean-Marc Ntita Kalonji okozwa ba traitement no ya bien na prix moko ya bien abordable donc okimi wana et pas docteur Jean-Marc Ntita traitement ya motuya ya kafu vraiment azali wana docteur Jean-Marc Ntita na commune ya Bandalungwa na avenue Toya station Bambole référence station Bambole et centre médical les experts vraiment azava voilà peut-être kutiawa baka niveau na biso bandi lisusu donc banda awati kuna ka niveau ezate baka niveau na biso e bandi lisusu awa peso ken voilà merci. Voilà, bomona ba caniveau yango nde batongeli bomona ba caniveau eza ya béton donc ba couler yango ya ko couler o eza ya brique te o ezali béton donc caniveau ezali ya béton donc voilà merci beaucoup chers internautes. S'il te plaît retournons à la parole.
te balingi biloko na ye tombalola koma kolela kolola nakamwe mingi lolenga bandimya lelo balingi lisumu koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu ola pesa bango na nzambo ya bombo ye kala biso bato toikotosa nzambe kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi posanene tokolata mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole tout dévote mon masé eveke moko na lobi tozonga na liloba bomoni awa ndenge bandako ezotongama bachantier bozomona ndenge bato bazotonga awa mpe kote érosion moko tomoni ya monene bakundi yango mpona bakundi quelque part mpe bakundi ndambu donc érosion etikali boye awa toyebi te bato ya mapango bakoya to eza deja mapango ya bato toyebi te donc tokodécouvrir yango kaka après ntango misala ekosila donc voilà toyebi te awa eza deja bamapango ya bato to eza nanu zamba nanu baexploite yango te epai ya bapropriétaire soki mpe ezali mapango ya bato toyebi te bakotonga yango ndenge nini parce que eza vraiment érosion makasi eza na se donc awa nyonso eza érosion bato baza mwa bien bato baza na ngambo parce que baza likolo yango moni mpe bazotonga awa da tomoni bamapango ya bato moni ndenge baotonga mpuna baotonga batie babrike batie déjà basigne donc voilà donc bato bazotonga na bakolo mapango kote oyo bazotonga déjà bazotia bamisusu en mise en valeur mosusu atongi mwa ngare na ye mosusu atongi mwa ndako na ye mokie mosusu mpe azolandela mosusu mpe asombi sika azolandela lingo tia valeur donc voilà nyonso bozodécouvrir yango awa na 3 exa production tv tala awa kongo eza monene tala kuna nyonso kongo oyo nyonso kongo avion wana depuis toyezalaka kaka tokuti yango susu avion yango wana toyebaka te ekufa ezwa pani to likambo nini donc plein donc ozomona avion yango wana bomona yango bien te donc avion yango wana avion yango tokuta yango kaka kuna na kati donc ya bozomona oyo kuna tomoni ndako oyo j'espère ezalaki ferme je ne sais pas mais tozoloba ferme yango ok ferme yango na se awa donc ferme yango na se donc voilà merci et bomoni kuna bazotonga bandako bapropriétaire ya bamapango bazotonga déjà baparcelle na bango oyo basombi toyebi te basomba kala to basombi mikolo donc merci biso mpe tv eza radio te tozolakisa kaka toujours et bozomona longe développement ezokota awa na rocade oyo ya Kingantoko Mangala donc ya koto mpe évolution ezokota. Voilà, merci beaucoup chers internautes et natiki bino de découvrir lisusu rocade oyo ensemble et rocade Mangala et rocade ya Mangala awa et bon to découvrir yango lisusu ensemble elongo na bino bongo nakoya lisusu en attendant to souffler na bakisela bino lisusu pe to koba lisusu parce que nzela eza tellement moulaï et voilà merci. Listen.
perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise masula kobongolaka motema ye na yo vraiment koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire bapesa yo mbongo tokomisi beklise lokola bandeprise privio ya biso yango nzambe alobi tozongela kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec ennemi une sagesse avec un ennemi frère koma kotrahi sankutala nsima o yesu yo yesu zonga na yo koluka babolie ya yesu yaka na yo lipambole les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Bilokwa konya alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso batutu iko tusanzame kala biso
soko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole Doudi bote mo mase ebeke moko na lobi tozonga na liloba Vertication des écritures avec le pasteur Godin Poy. Azan a raison. L'issue comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Comment nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé masolo kobangolaka motema ye na yo vraiment koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili situ jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire awa tokomi na mangala déjà to nanger déjà na ba 3 km à pied donc tomoni kaka PKD wana ya 2 km oniati donc ti awa déjà tokomi na tape déjà 1 km donc tokoki ba 4 km à 3 km donc bolanda biso toujours kaka nde bomesana toujours bomoni nde totambola bakolonie so mpoza na lupango na wana mangala wana terrain na wana mangala wana concession olingi omona évolution eza na kati obengi biso olingi omona évolution à travers chaîne na biso benga biso tokokota tokosolola tofilme tolakisi yo voilà donc biso toza wana mpona bino toza wana mpona baservice na bino nyonso donc nous sommes là donc monde totambola botambola ndeni yango totambola kama makolo yango totambola nango makolo yango totambola nango ka toujours voilà donc toana mangala oyo nyonso etandi non exploité donc voilà tala monene ya Congo mitendi yango wana mandako emonana kuna yango na kuna tala oyo nyonso zamba tala Congo mboka monene voilà Congo mboka monene perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé masolo kobangolaka motema ye
nzela na yo vraiment koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi ekomi opesa moto bisako ifo bapesa yo ngombo tokomisi beklesi lokola bandeprise privio ya biso yango nzambe alobi tozonga na kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec ennemi une sagesse avec un ennemi frère tokoma kotrahi sans kotala nsima yesu oyo yesu zonga na yo koluka baboye ya yesu yaka na yo lipambole lipambole les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. tala biso bato toboyiko tosanta nzambe Ce n'est que tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisie totika hipokrisie tala biso bato toboyiko tosanta nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisie totika hipokrisie totika hipokrisie bato ya mokili balobi balingi nzambe bato ya mokili balobi balingi nzambe te balingi biloko na ye nzambe alola koma kolela kolola nakamwe. Voilà. Merci beaucoup, chers internautes. Et merci, Nabino Batutu et Bozo Landabiso. Merci. Et partout où vous êtes dans le monde, merci. Et le Lengue Bozo Pesabiso, confiance. Yakolanda émission Nabino, Yakolanda et Rokad Nabino, Oyo Salama Awa, na ville et ya Kinshasa. Et la capitale Nabiso, la République démocratique du Congo. Merci partout où vous êtes. Merci, merci, merci à trop. Et nous continuons toujours émission Nabiso et Bozomona. Le ligne toujours continuer. Et chers internautes, Awa et tout commis déjà dans le village Mangala et tout ça déjà dans le village Mangala. Bomoni bande kondeng bazo salamisala et bazo bomisa et Maï donc Awa.
caniveau déjà c'est bon. Alors bon mire à soutènement kuna batonga su caniveau likolo pour que mai ozo uta likolo et kanga et quoi na caniveau wana mimaye abwaki ti na se. Donc voilà, merci beaucoup chers internautes, vous continuez toujours bomoni caniveau na biso le lenge ba bétonner yango awa pe to ebité ceux qui va resala ngo système nini je crois bako boulele yango toujours et nini bako sala wana. Voilà, merci na bino ba tout côté la biso bozana mokili mobimba bozana 26 provinces de la République démocratique du Congo, bozana Mbujimai, bozana Katanga, bozana Kolwezi, bozana Lomami, Haute Katanga, bozana Congo central, bozana Bandundu, bozana Lubumbashi. Partout vous êtes dans le monde et Topesibino Bambote Ebele et Bozana Congo central, Topesibino Bambote Ebele, Bana Congo central, Kiambote Keno, Kiambote et depuis Kasangulu, Ti Mwanda, Topesibino Bambote Ebele et Kunape na Kasai, Topesibino Bambote Ebele et partout. Bozali, bozolanda biso. Voilà, merci Nabino Toubota la biso. Bozomona misala, le lengeza ko s'avancer toujours du jour au jour. Bozomona ndenge bandeko bazotonga, bazo poussa toujours misala. Awa tokomi bongo na village Mangala. Chers internautes, je vous signale que depuis Tobandaki na pont, il y a pont la biso na seku tukomona Kingantoko, voilà. Depuis Tobandaki na pont ya Kingantoko et ti awa na village Mangala, place Tokomi, toniati déjà 4 km à pied. C'est tout jeunesse en l'élo. Balingue kaka qui banditisme, pe ba vie à kouta dire. Mama lelo, mingi na katia mangomba. Biringi lelo, mingi na katia mangomba. Losombo na bango, zambe bisanga libala. Merci Nabino Batou Bozota la biso et pourquoi pas na pesa mbote na papa na biso Emile Mweni, Emile Mweni depuis Manchester City, moi na Oni Britannie na pesio bambote belé papa na biso Emile Mweni depuis Manchester City, moi na Oni Britannie na pesio bambote belé, pourquoi pas na pesa mbote et na mingi et na papa na biso pe molando monene papa na biso Ricky Bazika, papa na biso Ricky Bazika na maman na biso Angèle Dondo et depuis Londres Topesibino Bambote papa Ricky Bazika na maman na biso Angèle Dondo depuis Londres balandi minene il y a 3 Exa Production TV et Topesibino Bambote belé depuis Londres. Merci pe papa Ricky Bazika pour na cadeau oyo opesibiso tozo zelango maboko ya kofungama équipe mobile 3 Exa Production TV Bazane Sengo balobi na ngana pesa yo lisusu. Merci beaucoup d'avance papa Ricky Bazika et na maman Angèle Dondo depuis Londres. Merci beaucoup et na cadeau na bino. Merci beaucoup papa Ricky Bazika na maman Angèle Dondo depuis Londres. Pourquoi pas na pesa mbote na pasteur Olivier Tabala. Voilà, pasteur Olivier Tabala, pasteur Olivier. Voilà, merci beaucoup. Et awa bomoni, la fois passée, toti kaka awa et logo babande kotoma awa yangoyo. Batoni biso à niveau ya nene ya kosakana te. Donc oza caniveau collecteur yeyo mais oh caniveau eza caniveau ya nene batongeli biso awa. Donc caniveau vraiment ya munene
batongeli biso awa pour que bamai nyonso ezowuta boye bamai ezowuta Kingantoko, bamai oyo ezowuta Mangala ezosangana awa, mais puisque beaucoup oyo ezowuta Mangala nde ezokita po Kingantoko boye azokita na ye. Donc voilà, et caniveau ya munene oyo batongeli biso awa na village Mangala. Donc vraiment awa toza bongo na village Mangala. Merci na bato nyonso balandi biso pe bazolanda biso bandeki kolanda émission au depuis to bandeki na village ya Kingantoko na pont ya Kingantoko eti to komi awa na village Mangala bozaka ka liboso ya betando na bino bozotala biso. Vraiment merci na bino, merci na pasteur Olivier Tabala, église du Christ charismatique prospère na Londres. Topesi ope bambote belé bipai ozolanda biso pasteur Olivier Tabala na église na ye du Christ charismatique prospère depuis Londres. Topesi ope bambote na biso bambote belé euti de la part na biso et topesi bambote de la part na nga na pesi bambote belé. Il y a équipement M3 Exa Production TV, pourquoi pas na papa Joachim Yelenge, papa Joachim Yelenge et depuis États-Unis, papa na biso Joachim Yelenge depuis États-Unis. Topesi bambote belé oyo avandi wana pona kolanda émission oyo ya rocade ya Kingantoko village Mangala. Famille, merci beaucoup chers internautes. Awa toza bongo na village Mangala, epai wapi tozo koba toujours bomoni awa village Mangala lolenge ezotongama awa bato bateki bozomona village ndenge ezotongama bandako ya minene etongami na kati, donc bandako ya minene eza na kati, donc awa na village na biso Mangala. Donc bana Mangala tout bana Mangala oyo nyonso ayebi ke village Mangala ezali village natal na bango. Vraiment tikela biso na commentaire benga biso oza pe na espace na yo awa na village Mangala otongaka awa na village Mangala oza na terrain, oza na concession, oza na parcelle na yo awa na village Mangala. À travers cette émission olingi tolakisa yango omona espace na yo, omona concession na yo, omona ferme na yo, omona parcelle na yo. À travers cette émission benga biso et tokolakisa yango. Vraiment merci beaucoup et na papa Paul Mafuta et depuis Hollande topesi bambote belé mo landi munene papa Paul Mafuta depuis Hollande mo landi munene. Pourquoi pas na pesa mbote na papa na biso Guy Mayala, papa na biso Guy Mayala depuis France mo landi munene ya émission na biso 3 Exa Production TV. Papa na biso Guy Mayala na mama na biso Marie-Louise, couple moko ya kitoko oyo balandaka biso depuis Paris. Papa Guy Mayala na mama Marie-Louise topesi bino bambote belé, couple munene balandaka biso depuis Paris, balandi munene ya émission oyo ya 3 Exa Production TV barataka yango te. Papa na biso Guy Mayala na mama na biso Marie-Louise depuis Paris et topesi bambote. Pourquoi pas na molandi munene lisusu ya émission oyo papa na biso Agostino Luvanga Dio na mama na biso Kati Luvanga Dio balandi minene ya émission oyo. Voilà, awa toza liboso ya église ou école, je ne sais pas, awa na village Mangala. Donc eza église ou école, donc bomoni village Mangala ezali village oyo eza déjà ya kala bato bavanda kawa, mais village yango je vous dis pour le moment ekomi nango nde ma parcelle et si bateki na bango. Donc village Mangala etekami yo poza na espace na yo awa na village Mangala toza na lupango na yo et yebela déjà banda kolandela yango et sinote okoyako simba mutu pamba. Merci papa Agostino Luvanga Dio na mama Kati Luvanga Dio depuis Paris aussi topesi bino bambote belé balandi minene ya émission oyo et topesi bino bambote belé. Ah tokomi na PK plus 500.
Donc tout ça déjà na 4 km et demi. Donc on a 4 km et demi. Voilà, merci beaucoup bandeko. Merci awa tokomi bongo na Sep Congo. Awa tokomi bongo na Sep Congo. Tout ça bongo tokomi liboso ya Sep Congo. Donc voilà, et tomoni pe liboso ya Sep Congo, bomoni ndenge basaliti bazoluka baluka moyen nini bakolekisela batio ya Sep. Donc ndenge nini bakokundela batio ya Sep, toyebi te bakosala ngo ndenge nini bakotiela bango collecteur batio ya Sep elekeli na ndenge akati ya collecteur po tio ya Sep ekundamaka te na se ya mabele. Voilà, merci na bino batutu bolandaki biso, merci na bino batu botalaki biso partout vous êtes dans le monde, ovandaki wana liboso etando na yo depuis tobandaki bongo na pont ya Kingantoko ti tokomi awa na village Mangala précisément na batio ya Sep. Voilà, pas une tokomi en antenne et donc Sep yango yo, donc tokomi awa na village Mangala. Merci na bino batutu botalaki biso, merci na bino batu bolandaki biso. Pota yinga pe yango na peut-être puna na pota yinga awa et puis na tio ya Sep. Merci na bino batu botalaki biso vraiment yango yo PK et 4 plus 500 donc totamboli donc depuis pont ya Kingantoko ti awa na Mangala awa place na Telemi 4 km et demi. 4 km et demi. Merci na ingénieur atamboli 4 km et demi. Merci na ngai moko totamboli 4 km et demi. Merci pe na yo muto tali biso ezue 1 heure du temps ou 2 heures du temps ou 30 minutes, ça dépend batan hotel le ngongo vandi wana pona kotala biso. Merci na bino nyonso botala ki biso, benga biso, aimer, commenter, partager, liker et tous en bino ensemble et na projet na biso ya nzela ya nkamba numéro na biso zali wana benga biso bino ba nyonso tolela bino ya tro na master bino ale. Bye, ciao, tokutami na numéro zali koya soki nzambe azongi te. Check.